Matondo bandeko balandi mission tokanisa mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolandaka biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka nanzila bongo ya internet bomo mesano biso tokolobaka émission ye ekoyaka mabota mabino na tina se yakokoluka kutungisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango Moindo se kotambola na kozanga conscience. Moindo ali akana fulu. Moindo somba kana basufa to maya tombola. Lelo moindo mobola ya yambo. Nzoka nde ye motafandi na mabele ye tondankita. Talantina ne songianzila fumu kusu kiambu nzala mpanda na ngola. Ba ye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 mpo nini te bangunza kati na religion africaine vutuka fumu kimbangu ba ye lisusu kozongisa moindo na esika babungela talantina bamanaka mabiso eze bongo baindo bola mukape to kanisa nini nde tokokanisa po nini pe esengi na biso to kanisa moto azangi makanisi moto akokanisa katebe moto aliboma tokolika na manaka eleki to solola kina bino moto liboma zepe na molimo kati na ye meroko leze molimo mopaya esalisaka ye maye biso baitoze na molimo na biso conscient tomonaka ye liboma po nini tobengaka bango moto ya liboma tokokaka koloba moto ya zo diriger na esprit étranger tokokaka koloba moto ya tambusami na molimo mopaya moto ya liboma azeli liboma po nini ba geste kozala na ye défense na ye lolenge na ye est-ce que moto wana botamaki liboma je ne pense pas est-ce que bato wana babotama maboma est-ce que liboso tobengaka bango bato ya maboma te eyaki na tango moko rupture à conscience esalemi mbala moko kombo wana ya liboma ebakisami na kibomoto na ye bati moto pase kopema po koliaka po kotambolaka pase komona mais babakiseli ye identité ya sika moto ya liboma tolobaki awa na manaka mweleki azalaki parent akozwaka soin na mwasi tomosu na bana tomosu pe na famille na ye mais tango molimo wana mopaya ekomi kokota ekomi kozwa esika kokomande ye identité wana esili ekatani akomi moto akoliaka na fulu akomi moto akolokotaka bilei akomi moto akosokola na maya ya bosoto na poto akomi moto akosala zongo na pole na miso ya bato akomi moto akotikala bolumbu na miso ya bato akomi moto akosala bolingo na miso ya bato il ne plus juste azeli sous juste te yango bomonaka baya libota comme par hasard so bakutani na bandeko na bango babela motu o babela diboma bakoma maboma balelaka bazi komona ndenge nini bazi ko perdre ya bango ndeko mama papa ya noko leki iswaka na mote ndenge moko torubaki na baindo ndenge moko na loposo moindo ayebaki ko promouvoir ba valeur na ye moindo ayebaki mokili oyo faut ko transformer yango tata mokili ya sali atikeli yo moto okuti yo tata mokili ya sala na yango nde yo kolandela yango evolution kolandela baposa na yo moto ya kalalalaki na grotte mazalaki ko se déplacer po ya koluka bilei po ya koluka bisika malili makasia na lukana na tambola na lukesika ya moto nde moto azalaki ko tambola mokili mais soko mbule bandeli yo mosika okima mbango okujonga na grotte kenda ko batama te mosu babata makina banzete ya minene na tango wana makanisi bandiko ya
Ah, grotte, batambola kalangote se déplace à la tête, zepe bisika yon sauté. Maintenant, on sou banzete à minene, et zali presque, ah bah bandiko tobola banzete, malembe. Et beaucoup de gens banzete et pesi position, à batami, juli kanisi bon. Quoi banzete à moi mingi, to bandako tobola to batamaka. Et po tobola, nzete, na manzako kokokate. Et pesi likanisi. Alibanga moko ya mwa songeto koki aliba nde bongo mokili et poussi moindo wana acteur ya développement na ye acteur ya développement po mera mai akitaka ibale akitaka source mais bisika yonso azali posa mai il faut akitaka source mais il faut na zalaka pe na mai Mosika, il faut na alaka na mai pene. Et babandi ko tambusa makanisi. Ba memi na nkasa o glissé malembe baluki soko ndako ya mbika bakati moke tondoloso malembe évolution acteur bankoko so yeze ko zingela ye azeko lukela ngo solution yango salaka kokola ya bato yango salaka autolobi développement yango moto wana babengela ki conscient mwana na ya tangaka alukaka mbongo ya million fois pour bana baye mwasi ya ye avivaka abimaka yango abima akanisaka kotika quelque chose pour la famille. Yango wana zela ki moto normal. Tango akomi libomba ko kanisa lisuko sala wana te. Ndenge moko na moindo. Moindo sali ebende. No ezalaki no automatisme te. Yaki no automatisme te. Moindo sali boato. Boato ko sala ngona nzeta mangoro te. Tant sur on a commis comme on a commis que ça la boîte au peine na ba boîte de coffrage mais na dobi wana boîte ya kina nzete na yango mobimba ba ko saler la boîte mais beaucoup moins que ben invention ya baindo et qualité à part tant mususu bandeko ba kendaki lisusu ko kolisa mayele na Amérique oyo pe ba falsifier histoire. Mais beaucoup moins que Bangkok et biso basala ki na mabele ya Afrika évoluate. Na mona ka bato mosusu ba komela kanga bakanisa ka bazie ko cholangai. Tango baroba kande kondo bele Bangkok ya biso basala kwanga. Yango wana kumisaka. Po molimo mopaeze ko tambusa bino. Mondele soka zeko yoka yonde kwana kotuna ndeko ndombele bankoko ya bino basala be kwanga yo moindo lokwa ngalo ze kotuna ngalo bi bakoko ya bino bakoko ya baindo po komi mondele ko comprendre que oze kotambusa na molimo mopaya ko benga yo pe moto ya liboma meta mosusu falaki o mituna bakoko wana bino bofinga ka ba sauvage bakoko wana bino bolobaka bandoki mais bankoko wana basalaka dur que kwanga ou minimiser pour kwanga et c'est loko pamba mais uti na chama bele et uti na chama bele pondu manioko na se manioko wana soko ju yango il faut oteta yango longola poso songo wana olongoli poso ya songo olalisi na mai. Est-ce que vous pouvez comprendre que moindo atambusaka makanisi moindo atambusamaka na molimo ya conscience olalisi na mai kuna ndenge okolalisela na mai eze na deux formules formule moko ekokenda oyo ekosala fufu kikebi formule mosusu yango ekosala kimpuka bizengi te nde bakosala yango bato ya mayele
bato ya mayele na meme linyoko formule ekei na kikedi oyo elambeli nango ekozala ndenge mosusu bakokenda ifo bakomisa yango putulu poussière po ekenda be kolambama na mai ya moto etoki ya 100 degrés Celsius mai wana soko etoki te olambi diata olambi fufu teba mais est-ce que ndeko kanzi vraiment kochola ndeko ndombele okanisi vraiment kochola nga soko lobi bakoko na bino basala be kwang eloko nini su basala mais fotete loposo pembe ndenga ze kutala ze koloba ke oya zeli boma atambusami na molimo mopaya soko alaki conscient mais yo moto ko défendre kwanga wana te tango basali fufu na formula fufu kikedi bakei batuti putulu batima ina moto donc soko to salaka fufu yeba ke ndeko na répondre en particulier to yebaka ko sala moto ko pelisa moto pour fufu la mama na maya malilité formule wana moto dwengo et la mama na maya malilité donc to yebaka déjà ko pelisa moto to yebaka ko pelisa moto yango to salaka fufu. Mais trobina tango wana bato baze ko se déplacer bato baze ko sala mibembo bato baze ko tambola na ino mokili fufu soko elali komi lobinteba fufu soko elali komi lobinteba okokoka kolia yango te basusu saka bango libumu pasi basusu elembisaka nzoto ya bango compliqué lokola tolobi moto alaki acteur, moindo alaki acteur, il y a développement. Ba posa ndebotaka kokela. Mais na kosala nini pona se déplacer kana mo provision na ngai. Esika na kokina kenda moto ko ala te tango susu mbula mo ko pelisa konye ko ala te lokote na sala nini. Formule wana basala ki fufu. Yango wana banamne, yango inspiration koli. Et même fufu ya voyage fufu ya tango molai kuanga e bango moko babandi ko découper yango na bakombo kwanga ntesa ya ntinga ya ntolola e ali oye ko kenda kali chou plus loin ntolola bande ko balandi tolobaka bolanda kabiso sans particulier sans tendance. Toseka kako seka tango mosu ya pasi. Tolobaka tozeko lela na kati ya ebale. Mwebo distingue maya miso na maya ebale zete. Miso etelibo kanzi tango mosu mainde kotinga ina miso. Nzoka kolela. Mendenge nini moindo akokia zala ye moko mubundisi ya sango ya bolamu na ye. Moko mosu to sololi na mama na ngai na pesi mbote mama isimbi. To se koloba me moto tango so mondele oyo a kombata baindo ye moko akamwaka na inconscience ndenge moindo a défensa ye esika ya kanisa ki tango so ko nyokolela moindo mais moindo lelo ye moko aze ko sala yango na bandeko na baindo 10 fois 4 fois plus que le poso pembe bato ba kontraka net message ya nesongiantila message ya fumu kimbangu poni. Bato ba kontraka message ya fumu kimba oyo nesongendila ba yeko koba na raison ni po yezo ko lukaka kabe bolamu ya baindo po balobi Jésus azeya loposo pembe mais oui a se révélateur ba sala mbango yango raison pour laquelle tel lobo tam vous semblez la acteur ya cinéma et c'est ce qu'on a 30 figures différentes ya Jésus yango na moto aza kolobano na lalaki na moni yezo yeko yebisanga moni acteur ya film oya tourna pe ba film ya bandenge mosusu bilongi ya acteur mosusu ya yezo eza na ba tourna na ba film ya porno to yebisaka bino te bankoko ya biso ba participaka na kopusa na ya mokili biso to na mokili ya bibale ebale yo sote ko tam okokatisa yango na nage
Soki maya makelele facilement kokyo nager, soko maya njili facilement kokyo ketsa ngam. Mais na fleuve Congo okokatsa na nage te. Ba mekaki kolandela ba posa ba ye kozwa likanisi. Alors ba kumisi avion et ye ina tango nini po ba imitaki ndeke. Mais bankoko ya biso bato ya yambo. Boko soko inspiration wane uteke pa ina biso comme mokili. Il faut kota na nature. Et qui leçon bankoko ya biso ba pesi na mokili. Bankoko ya biso ba imitaki libata kala. Alors kala. Libata ko zindaka te, akufandaka likolo ya mai matali forme wana. Bakeli na yango bwato. Bankoko ya biso bayibaki ba valeur. Bayebi baki na siku. Loi ya création mibeko bia bikela. Moto ya botami nzoto nde ya sika. Me molimo ya kala. Nzoto kaka nde ya sika. Me molimo vraiment ya kala. E bayebi molimo elataka nzoto ya mosuni po ya kokokisa ntina moko songolo. Contrairement na ndenge bazali kotangisa bato lelo. Oze na posa eloko, nzambe pesanga eloko. Oze na posa ya sapato, nzambe pesanga yi sapato. Oze na posa ya mwasi, nzambe pesanga yi mwasi. Mais to repetaka yango esko bo yebi ke nzamba bandaki na kokela bikelamu biloko bazamba aye kosukisa na moto po moto azala ya kokokela. Yango bomoni na kati ya zamba ezena balolenge ya banzete. Nkisi ya banyama ya zamba eyali kaka na kati ya zamba. Nkisi nzete kobikisa moto ezebe na kati ya zamba. Yonso moto okinzala bakelelaka ye bilei na mai na mopepe na bakelelaka ye bilei. Na bilei yo ezalaka te yaka périodique bakela. Période moko moto fali ya mayebo. Nzira kaka oyo lekelaka, nzira kaka oyo nyataka. Olekaki na lobi eloko ya kito la muki na tongo kuti mayebo etondi. Oba kosa bino la man du ciel. Te baye bakuti mayebo, bakuti soko biloko nini. Lokola balona kite, lokola basatanda ki nango te. Balobi la man e uti likolonde kiti. Ezelo kwa moto moko asuki mayele comme par hasard lokoti eloko moko moi billet moko ya misolo abi o penda nzambe moto atini par rapport à difficulté na akina. Te bon so moto nda ko isa on parole. Ah nini ndeka ke salisika yoleka avant bato yo sopo e balani na chance na yo ya moko. Mais nzambe te nda bwa ke lion. Donc spiritualité to comme malembe ngala na mesani koloba bunzambe zeto bato bazé ko définir bunzambe zeto bato bazé ko définir ah nzamba lobi nanga lobi yo kozwa libala est-ce que libala fo nzamba loba yango tango mokile kelami na basi na babali ezemo koloba kelaka libala po bakolukana po basi baze ndambo babali baze ndambo yango torobaka bino ba soi-disant ba ebose kote ya évangile importé bo recadre makambo balobisa bino te 1 + 1 wana eze calcul spirituel te ekosala de moko bakisa na moko ekosala mibale mais toi aka demi plus demi nde salaka moko esali mobimba. Ba éloigner biso na connaissance ya bakoko ya biso. Ba éloigner biso na masolo na histoire ya bankoko ya biso. Yonso yo totangi ya bato moko songolo. Yonso sofri. Ah Descartes, Socrate,
Nini batangisi biso na Socrate. Philosophie à Socrate. Et lobini, connais-toi toi-même. Yango bana de génération en génération batangi. Connais-toi toi-même. Mais est-ce que ça qui est là bati la biso on a ma manuscrit. Biloko biso il fallait que to tanga yango. Descartes alobani. Alobani. Te. Toi qui na makambo ya tina. Mais on quoi balinga ki te. To se relier. To kangana na bankoko ya biso. Bakimisi biso histoire. Bakimisi biso bosembo. Balongoli biso na réalité en face. Bake kotia biso na shima oto kotika la koyeba lisusu te. Ba bosana kiko tata kelili kona sa juste. Yango bomonaka batika ndelo bokomona ke ba santu na biso ba yaka baza ko sala pont. Yango bokomona ne songenzila ba yene lekoyo bakangisi biso na fumu kimbangu. Fumu kimbangu bakangisi biso na ya kimpavita. Ya kimpavita bakokangisa biso na banengo mafuta ba ya vita bakokangisa teto kwa kozonga na koko kitere kinambo na koko nzala mpanda bakangisi biso na tataki ya dilikolo na se. Poto bunga te complètement. Ope mondele ayebaki peuple yonso sokwa bungi suka bloc spirituel na bango eko tindela bango molakisi motangisi oya kosalela bango pont. Yango bomonaka chaque fois motangisi, à chaque fois mobikisi wana yaka, à chaque fois longi wana yaka, moto yaka na connaissance batiaka mbrouillement na terre, embrouillement na terre. Naissance à fumu kimbangu maladie du sommeil, ba boaki ba maladie na bana. Po ba yebaki étoile moko ngali. Faut ba luka ba étouffé. Elle ko na songenzi la ba kelina bangunza mosusu. Enfin pour ba contrer. Ne songenzi la ba contrer message. Ba yebi ke ba kokoka ko étouffer ngote ba kokoka pe ko contrer ngote. Mais ba yebi que ba ko ela toro bandenge ni bako ralentir vitesse, voilà les termes. Bako ralentir compréhension ya bateau. Yango bomona ki bangunza mosusu. To komine leko ya prophétie. Bango pe ba yena prophétie à lokuta. Ba yena prophétie à lokuta. Mais ba benga mi bangunza. Bakeli bangunza po ba yebi bileko biantango pe bilembo bia bileko biantango. Fumu kimbangu bango balobi. Fumu kimbangu nous l'avons suivi de près. To yebi malamu po to landeke de 1921 jusqu'à sa mort. En 1951. Ce n'était pas un homme ordinaire. Yango salaki miso yonso za la braquer sur bango. Bongo kanti ba yebite que motangisi na eleko basé na terre te ba yebi. Ba yebi. Faut ba mbrouiller ba cerveau ya bateau. Ba yebi que faut mukusu ba yeina kokoba misalo bango baluka ki ba étouffé. Ba yebi bilembo bia bileko bia ntango. Tango ne songenzi ba komeli bango na 2017. Ah ba s'assure que oui. Oyo ba yebi saka biso ko sala yango ekomi. Oyibaka moto oyo langwisaki. Ozako yiba moto oyo langwisi. Mais kenge na ezena nini? Bena kwiti na ye, kwiti silate. Soko kwiti na esili moyibi na yo pesili ekatinga. Lokwa yo zena no posa ko yiba. Okobandaka ko vena kwiti na ye. Soko elinge kita obakisi. Soko elinge kita. Donc pona yo facilité na yo, pona yo bolamu na yo eze kwiti ya moto wana. Tant on souhaite que souhaiter un coup fana, il y a juste pour yo au koba ko iba pour oza la moto ya bomem. Mais yango lo poso pe basé ko ça. Ba yebi que soko moindo a dû conscience. Soko moindo a la muki na pongi bango ngala isili. Po moindo ko simba lisu mando kite po a combattre bande ko. Moindo ko tangisa lisu Descartes, to tangisa lisu Socrate te.
bakotangisa lisu Pythagore te po baze bato bayaki kotange pai na biso moyindo akotombola sika wa matière na ye boyebi na ye mayele na ye moyindo akotombola lisusu garçon wana ya nzoto mikete Jésus wana moyindo akotombola lisusu Mahomet wana te moyindo akotombola lisusu ba pédophile oyo te Église catholique. Mais moyindo akotombola boyebi pe mayele na ye. Vous savez comment on a bateau basala kalokwa ko embrouiller. Bankoko ya biso baboti saka basi sans danger. Batika la sage femme. Pour selon o bakotisa élite intellectuelle. Na sagesse intelligence et réalité. Na sagesse intelligence et réalité selon. Basi o bazé ko botisa lelo balobi ba aide à coucheuse. Po bango batangeli ba join kasa. Bango de basé na mayele ba aide à coucheuse. Mais bota la tango yo basi wana ba benga ki ba sage femme. Bota la tango yo lelo ba ba aide à coucheuse. To ya mortalité ya ba nouveau-né eze mingi wapi. Mais l'élite intellectuelle reproduisaka bêtise wana o lo poso pemba kotisa ina cerveau. Banko ko yabiso ba kinde ba sage. Batindi ki bino wapi na sagesse sambole zoma. Aina sanza. Tata tonginda ko ezanga batol molangi. Wane sika babwa ki bankoko. Balaki kaka na sagesse. Est-ce que vous avez la sagesse sans cause à l'intelligence? Pas dire que vous l'imbi ça naïno. Tous ces problème particulier tena intellectuel, mais tous ces na problème na bino par rapport il y a système éducatif installé dans ce pays. Tout na continent na biso. Okoki benga ma sage sans cause à l'intelligence. Mais ce que tu définir n'engabino bolobeli. Sagesse ma sapo. Ma solo ya mboka. Kinzondi yango wana sagesse. Intelligence. Art et invention. So bino bo définir yango ndenge wana na betelo boke. Bongo tongo bakoko ya biso basalaki babwatu. Wana basali na sagesse ton intelligence. Tango bakoko ya biso basali batumbi ebende, basali ba bracelet milunga, ba câble. Wana basali na sagesse et ton intelligence. Tango bakoko ya biso basali ba juiz mabele batumbi esali ebende. Wana basali sagesse et ton intelligence. Mais par contre, vous pouvez comprendre que intelligence et yaba bankoko ya biso tambola kana sagesse. Yango invention nyonso o ezala qui peut détruire ba génération suivante, ba détruire ça yango. Ba permettre yango te. Intelligence et sangani na sagesse. Bande ko balandi biloko mosusu, lelo ze ko mona tout le monde a kango moto liboma ze ko finga bato ya normal abi bota la bizengyo yo maboma azekolo bazekoleka yango to monaka ndengo bandika ka mokolo boze ko fungula telefone salutation ya liboso moto afingi yo moto ngo moyindo afingi yo na lingala ya malonga donc azende ko na yo congolais abengi yo liboma abengi yo inconscient. Abosani kaze 100 fois inconscient tende kondombele. Mais élite intellectuelle est qu'on reproduire nini inconscience. Oh le poso pe mbalingaki. Toti a mis sauté na histoire na biso. Toti a histoire mis sauté na conscience na biso, na savoir na biso. Basio babotisaka sans coup faire la mingi pa yabana ba sage femme. Une façon de humilier bango. Le quoi bagi nan kasato ya pesaka. Donc lelo soko le bibo koko ya baindo. Motombala moko moni yango bosoto. Motombala moko moni yango nkele, amoni bankoko moko na ba cache sexe, torse nu, basi ma belle épaule. Soko pe à quel jour plus loin amoni ba zebola,
balati rafia libumu libanda bapakoli pemba balati na jipe ya rafia yango wana bokoko te bo nkoko eze mon composé bo ezaleli ya bankoko ezaleli ya bankoko yaki cache sexe tolo pom na eleko nini asoko na eleko ebandeli elambe alaki te me bayebaki ndenge mwana toze kobokola lelo sokolaka libanda yo te moto kotika kosokola libanda to na miso ya bato ye moko akomona bilema ya nzoto ebandi kokola akomi koyoka soni bana basi balaka soko tolo bandi oko comprendre soko akomi na miso ya bato asali lokola moto aza kokwanza alingima sans batinda ye ndenge bilema ya nzoto ezali kokola ezali kobalana na kozala na conscience na ye moko akokomprendre ke biloko oyo na bandi komona na nzoto na ngai ekopermettre lisu te ngai na expose yango na miso ya bato wana biso bayindo yango tolobaki kokela baposa nde botaka kokela baposa nde botaka kokela mais lelo intellectuel donc bakobi parfaitement mosala ya loposo pembe ya ko effacer cerveau ya kozalisa biso maboma sans conscience bazwi esprit étranger batindikeli biso na nzela ya baome religieux pom to bongolo tango ya kozala état de conscience na biso ezongisima état de conscience ezongisima tango kaka baome religieux bakotisi biso molimo wana ya garçon na nzoto mike esika to reproduisa inconscience bakoko ya biso bayebaki soko baloni mingi baloni na mabele perdaka vitamine nde bayebaki kokela baengrais naturel nzete soka kitisi nkasa wana ekomaka fumio na ye moko oyo koleisa ye bafongoli tout autour ya nzete bakozwa be nkasa bati bakundi ntango epoli bokomona nzete ya sereneutre bolobi bato wana bazalaki be na sagesse sans intelligence bino bato yo bokeli ngulu soko ya une semaine akei na 620 kilos wana bino nde bozeba intelligent bino bato bosali baarme nucléaire ezali kodétruire lelo couche d'ozone ezali kodétruire planète terre wana bomibengi bino bato ya mayele botala naïveté botala niveau esika bakomisa moindo aignore bankoko ya ye bato oyo babalisaki savoir ya mokili na réalité na kozala na bango tokokela eloko oyo te so tokeli eloko lobi mokili ya bato ekobeba sele eloko tata kelili kona sapesi biso baya mosuni eze mokili oyo eze mabele tobatela mabele tobatela mopepe tobatela mai yango boyokaki na boyindo basalaka zongo na mai te ozongo ike zongo inene okosala na mai ezekotyola te batela mai batela environnement wana loposo pembe te matière mingi loposo pembe reproduire lelo na mokili na ye me botanga histoire ya 14e siècle pa ya loposo pembe babikomela me bazalaki basauvage bazalaki inutile oyo bango bazalaka yango babalusi yango epai ya baindo moindo moto alakisi bango il faut respecter la nature moindo moto atalisi bango il faut kotosa njonga njinga na yo zitisa bantu miti bibulu kinzungidila wana nsiku ndeze koyebisa biso zitisa bantu minti bibulu kinzungidila tosa moto nyama
bibwele penjonga njinga na yo esiko fandeli. C'est ça la spiritualité. Bankoko ya biso ba yebaki mobeko ya kokenda pe kozonga ba yebaki tango ba yekolo ba tout ce pays ici ba spiritualité ya yebandele ezalaki pa ya ba biso nde totangisi mokili sur tout le plan. Akoboma mwana ya moto te po ayebi yepa kobota eze nyongo akoti moto akobuka oyo aloni ba principe spirituel oyo bankoko ya biso ba yebaki pe batosaka yango moindo à l'époque vivaka azé ko sala 2 siècles ou plus nature ezekoloba bato yo basali nkisi ebikisho na malaria etiki na estomac bato wana bolobi bato mayel bango nde bazeko distribuer connaissance na mokili vraiment omelaki kisi mpo ebikisa yo na malaria nkisi ebikisho na malaria etiki na estomac ebikisho na estomac pesi yo cancer na bilei na bango lelo ebakisi kombo mobimba ya maladie na mokili ba kombo mobimba ya maladie na mokili cancer na nkota na yo zeni bakoko ya biso bayebaki yango te bayebaki ke moto aze naturel akobikela na naturel yango wana principe yango batosaki nature yango babatelaki pe nature bato ya ndenge wana yo élite intellectuelle professeur des universités au telemi liboso ya ba étudiant oloba na bango bankoko ya biso baki ba sauvage bazalaki kaka na sagesse sans intelligence yo soi-disant po tangi olobi bankoko ya biso par kwanga basalaki nini yo tangi yo joyi ba diplôme ata bouton ya chemise usali soko vivaka kaka te na mafuta mbila o bankoko ba découvraka il y a 2 siècles soko vivaka kaka te na moteke o bakoko ba découvraka soko vivaka kaka te na mfumbo bakoko babaka tia mwamba soko vivaka kaka te na mosaka bandeko balandi bo sufuito kamona po mokolo malelo biso tolobi kimia ya fumuki mbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na manaka isusu mbale sekoya matondo mingi